Maman m'a lobby moi na mobali moins de 9 ans. Dit, mais un problème de masturbation. Moins de 9 ans, il y a un problème de masturbation. Il y a masturbation moins de 9 ans. Non, c'est un esprit. C'est pas l'enfant vraiment, c'est l'esprit qui est. Écoutez pas moi, non. C'est l'esprit. Mbote bandem DG de TV mafuta sike zelinga bino merdor kas la grande dame kande to mesana ko ya opesa bino basango pe kopesa conseil nzambe apambolelanga bino ndenge to mesana ko pambola bino et depuis un certain temps bande ko constater que tozotia ba témoignage ya Bostra mingi et avant to lobela émission à lelo on a linga juste na meka ko solola bande ko balanda biso. Et likanisho uti wapi et pourquoi tozo sala yango pona nini na décider to pe na lingina sola liboso juste quelques minutes to quelques secondes na bandeko o balanda biso et bato bazo ko koma na omona bana parce que dans la episode autant ba commentaire souvent na moni ezana bato ebele oyo ba manifester mécontentement. Pourquoi nazotia biloko ya Bostra et mususu akomi à lobby déjà to landara mate ya Bostra je sais pas pourquoi il faut tiango na chaîne na yo zangi mambo kotia na chaîne donc à lobby ono mamozo sala mabe eza ba vie privée ya bato eza ba témoignage ya pofu eza en fait je sais c'est un peu ridicule là parce que ceux qui qui privé ceux qui huis clos elle n'y est dans réseaux sociaux elle n'y est dans réseaux sociaux. Ils ont YouTube, ils ont TikTok, donc en fait c'est partout quoi. Et bah tout peut bazo tina ba transfert, bazo repanzango ainsi de suite. Donc déjà équivoque et roloba keza privé, eza ba vie à bat bon habité. Na habité pourquoi? Ndigomo alobi ke ono total a to landara déjà matéya na Bostra kokité, bato nyonso ba landara Bostra te. Et bato nyonso ba landara Bostra te. Et pourquoi tozo ko sala ba analyse ou encore coller au fait bon je sais pas moi je dirais que tozol lendi sabato moi personnellement nazoko exhorter bato par rapport à ba témoignage wana pourquoi et ça fait déjà quelques semaines tozolobela tozo sala ba émission ou encore tozolobela ba témoignage ya Bostra mingi et premièrement lo bat fo bayeba tosa musala nzambe tozo édifier libota na nzambe Yesu atikela ba disciple mission obiso toza en leur disant ceci en nous disant ceci que allez partout dans le monde faites de toutes les nations de mes disciples et pasteur Charles Bameko aza disciple à Yesu pour aza chrétien ateya la Bible ateya Yesu et Bible zo belangeza monene basali ba moke. Donc il faut liloba na nzambe ezala propager mokilo mobimba. Yesu alobaki esengeli na ba contre nyonso liloba oyo ete ya ma après quoi viendra la fin. Donc to salara musala o maître atikela biso to sala. Et soki bato bazo sepela te ndenge tozo kozwa ba témoignage ya bosanga na okamwa et puis na otuna mutuna soki baza vraiment ba chrétien ya solo parce que makomi ezoloba ke vous l'avez vaincu na Apocalypse 12 à cause ya parole ya témoignage na bino à cause ya makila ya Yesu et puis à cause ya parole ya témoignage tant tozo témoigner tozo dénoncer et ba œuvre ya diable et ça quelque part quoi faire affaiblir moyini na royaume na ye kopesa gloire na nzambe et témoignage et sungara pe et fortifiera bato mususu pe ota mususu azaki na kondima mokie to azaki na kondima te par rapport à situation na ye siko ba témoignage ya Bostra eza ba réalité bato ba vivre na ba vie na bango bato ebele bazo souffrir dans le silence mutu mususu aza na problème na ya vivre nango azo kobanga koloba ou encore azoyeba te akosala ndenge nini solution ekozwama ndenge nini na situation wana
abombi avandi na likambo na motema ebele bakufi bongo ebele bazaza na ba problème vandi bazoyo bata kosala nini na kobandela wapi ba témoignage ya botango ezopesama. Par exemple tomona tata o apesa témoignage awa sali 30 ans na kindumba soki akangi motema te koloba yango boye po babondela pona ye bozomona ngo te keze eloko malamu oke fo bato mosusu pe bayoka o baba na ba même problème bazwa pe courage wana ya koluka nzambe to ya koluka mosali na nzambe enfin ke bazwa lisungi na ba problème na bango. Donc tant bozoya koloba na nga ke namoni penza moko alobi na nga noki je dois arrêter donc nga na oteya me mutu moko ya pekisi nga na teya te nayebi te na omituna aza animé na molimo nini. Déjà pour votre information je suis servante de Dieu so tel na chaîne nanga loba peut-être bo se limitaka na ba titre et puis na miniature mais so koti benda na émission otali émission en tout cas nayebi te à moins que ozala peut-être agent un diable mais si réellement tu es chrétien et au déranger ozala au contraire édifié. Mais c'est étonnant komona bato ba mi benga soit disant baba na nzambe amoni miniature atomboki aveni comme n'importe quoi bandelo ba n'importe quoi ou encore atangi titre sans toutefois atala émission ba français ba loba avant loba il faut retourner langue cette fois qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire avant réagir par rapport à l'ikambo ozwa na ta réflexion ya omoni bato bele babimaka bazoba ozwa koloba makambo oyo ezangi mutuna makolo ou encore o ozo maîtriser te. Pourquoi? Simplement parce que o se limite kita musuka na komona ole oyoka nanu oyeba likambo ngo eza nini malamoko tu commences à râler ya koloba n'importe quoi ata moko pasteur Charles Bameko sora yoki bino et puis sora alandi biso en tout cas à okamwa bino croyez-moi. Bref ezaki ya moke otokoya koloba to pe tolonga toyebisa na bandeko peut-être okutana na libaku ya kolanda émission bano ya liboso tolandaka biso déjà. Donc objectif tozosalela yango eza kaka tolendisa bato totyaka biloko kaka ya pasteur Charles te totyaka babiloko mpe mosusu bon soki tozo mikolo tosepeli totya mingi ya pasteur Charles parce que ezolandama parce que ezolandama loin de nous d'abord makanisi ya visibilité mbongo ya YouTube non objectif oyo tozosalela na mosala eza na yango te soki wana pe ye nzambe azuka lokumu te eya mabe te mais personnellement chaîne oyo nasala yango mpona évangélisation de so bolandi baémission nyonso ya na chaîne oyo ata omoni miniature akofi ata omoni titre moko boye ebeti yo libaku soki okoti na émission na olandi yango ocomprendre ke toteya na biso ka yesu eloko mosusu te. Donc na concept moko na créa ya toli kati na bonzambe tolobelaka nyonso bamambu tu oyo elekaka na mokili oyo bamutakalize bazongisi boye basali boye toye tolobeli topesi toli topesi verset biblique et recadrer mpe ezongisi mpe mutu na nzela déjà stratégie oyo tozwaki kaka mpona koattract bato. Pourquoi? Parce que y a des choses que bakongole balingaka kolanda te na babiloko bango balandaka so ya okomi ake yesu aza malamu prédication nzambe alingi obongola motema bato bakolanda na bango te et on a simplifié ça tolukai bastratégie moko balolenge moko. Pourquoi? Pour attirer les gens et bato ebele bazoza édifié bato ebele bazoloba senga bamerci bato ebele nzambe bazovisite bango pe pour votre information. Donc loin de nous bamakaniso bino bokanisa oto bino babiloko bino boliboyela biso eza makambo polémique te eza makambo mafinga te ya makambo matonga te. Bref les amis c'était ça moi et pensée ya moke mpona nga na partager na bino et ezaki important tolobela yango c'est vrai na peut-être na zomwa minute koloba bandeko na ngai sujet to pe likambo tokolobela lelo eza vraiment délicat eza très sérieux. Il s'agit d'un petit enfant il y a moins de 9 ans s'il vous plaît balobi moins de 9 ans azako se masturber et la maman a sonné cri d'alarme mpona kosenga lisungi epa mosali na nzambe eza normal te nde tokomeka kosolola moke. Donc désormais émission ya sike bakami na chaîne na biso tokobenga yango na nkombo ya Luka Lobiko na yo ou encore
cherche ta délivrance. Donc banda kotia ba témoignage nde bozo landa mikolo tozotia ba extrait ya ba témoignage ya Bostra par rapport à onzamba osa na ba vie ya batu na ba réalité o bango bazobika. Ba réalité bango bazobika et puis ndenge nzamba zo kokangola bango. Tomoni bato bele bapesi ba témoignage ki changement koti. Tomona inde kona biso mwasi wa senga yeli sungi akutana na mobali ya ndoki ya occultiste ya niditi ya bando tambola mitaka la même na moi makasi. Tout ça nzamba sali grâce boka ndende kwa témoigner le changement koti penza ya makasi na ba jeune prière oyo batu baza kolanda na nzela ya pasteur Charles Bameko. Et puis après bino boya bo banda kofinga mosali na nzambe na moni mama moko atindelinga message na commentaire alobi mama mobali nanga linga to sangisa nzoto ata na nazo saigner na donana ba règle na makila malingika atobima so na ebisa patiente makile kauka atomboki abani kofinga Bameko ata bino moko il faut comprendre que milimo mabeza ko irriter bato et sikoyo mamzamba zo sala pourquoi tolobate. Bref, il s'agit d'un problème très sérieux, très délicat. Un garçon de 9 ans azako se masturber, moins de 9 ans pardon, azako se masturber et maman a sonné cri d'alarme. OK. To banina nona e bandeli. Bandero na ngai émission oyo bo partager s'il vous plaît na ko attirer attention ya ba mama to pe ya ba boti. Ba mama karaté mingi ba mama mais ya ba boti en général na mama na papa. Moi na moins de 9 ans azako se masturber. Premièrement, la personne a blâmé ezana ba parents ya mwana. Oui, bandeko makamu nyonso il faut ko pezaka to pe ko ça la part des choses. C'est vrai, c'est un esprit. Nde mosel na nzamba otoloba exactement. Effectivement, c'est un esprit. Et avant to kende côté ya molimo to banana kota nzoto eputo okende na molimo. Bandeko éducation ezaka devoir baboti. Un enfant qui a moins de 9 ans ko se masturber e bandaki ndenge nini po mwana akoma bisika wana. Baboti faites très attention. Makambo to lobelango butumo etongo pokwa na lolenge ya ko éduquer to pe robokolela bana na ndako. Ba parents ebele bazali cause ya destruction ya ba vie ya bana na bango. Neti likambo ya masturbation oyo ya mwana ya mokebwe. Moi j'ai des témoignages ya kosakana te ya ba laisser faire na ba laisser aller ya ba parents ebele oyo sala ete ba makambo boye et se manifester to pe na ba vie ya bana. Avant to bana ko condamner satana. Avant to bana na koloba ke non milimo mabe effectivement eza milimo mabe to banana na ba parents. Bandeko na ngai. Bible zolo balakisa mwana nzela enfin que tango okola sans détourner te. Qu'est-ce que cela veut dire? Nzela o moboti alakisaka mwana to lolengo moboti edikelaka mwana nde eza lolenge o mwana asadaptaka to patikala nango. Tozo exemple moko msuna osola ndeko moko kaba émission de na sala moi mikolo kala leki na lobela ba marambu ya ba je crois na TikTok tana bani TikTok sika na ba jier bana moko ba bana ko sembia basi ba bana ko se masturber komikotisa banzete babiloko je sais pas ba poupée ba trick liboso ya caméra ba image wana etambolaki et na linga roboma na téléphone na ante parce que na mboko nga naza bakangela kango o meko sa transfert bo pas mbila moni yango ba oyelo na ndako yo zoyeba te parce que tout est contrôlé au fait, tout est contrôlé. Bana ya basi ya mike ya ba moins de 10 ans s'il vous plaît, ya ba 8 ans, bazaki 4, ba famille différente. Ba sala ba mama salite ko michu ba ozongsa osala boy. E bandi ndenge nini na age wana. Ndeko moko abenga bisingai mama lobela makambo. Abetelinga lisolo ya bana moko ba bande ko sakana na salon ya ba congolais. Et pendant que bazo sakana boy bi bana ne baza akiri, ba ke ko fungula laptop ba parents. Etikala na mesa. Mama na papa bazalaki te so bazali na chambre so bazalaki wapi kande toti. Tango ba fungoli bakuti ba film mama ambasalite. Tolu ko tanga ba kombona te parce que YouTube ba komi ko capter kande na ibise bino l'autre fois nini ba message tout ça so ba mbayoki ba biloko msusu bazo ko tia ba restriction. Bana ba fungoli bakuti maramba salite ba film bato mitakala.
mais bozo ko expect nini bana ya mike les enfants bana bazaka kire bakotala ngo bakotala. Et c'est là que tout a commencé. Bana bandotala ba film mama basalité. Par exemple, donc là il faut blâmer d'abord les parents. To mona ki mikolo leki réseaux sociaux ningana ki bana mo na Liège ya mama moko papa moko basala inceste. Mama penza salité ne mama na tata basala ka to mona ki ba image wana etambola ki ya mwasi akozala na ba plus ou moins 15 ans ya mobali ba 18 ans ya na leki bana mama moko tata moko donc vrai sens du mot moi to lo bango na anglais to na français ezate po et quand ndeto zo banga ba YouTube de vrai kochuba na net ya mikolo donc sérieux ba youtubeur nyonso ba yebi makambo yo to mona ba image wana to salela ngo ba analyse ba parents bazalaki wapi ti banu bakoma tina niveau oyo. Donc awa na obeta c'était les parents faites très attention. Mwana atalaka nini na téléphone et l'habitude ya ko link ba devices nyonso eza na ndako o laptop a mwana tablette a mwana téléphone ya mwana ba ezwa compte Gmail moko oyo ya yo mama contrôlera to papa link ango nyonso. Donc ozala na facilité ya ko constater to ya koyeba nini o asongola zotani net yanga ezalaka babilo nyonso bana batalaka comme télévision ezaka connecté na YouTube so fungolika TV ufungolika bien babiloko bango bazotala talana eko affiché eko bima même na téléphone. Donc soko kei na nini je sais pas na history tellement na zapi makasi na babilo ngote mwana nga ya mobali mutala kisanga soko ke mama bimiselo babilo nyonso o totalaka o Adonai o nani et la kisayo. Les parents vraiment soyez vigilants, soyez prudents. Tozo vivre batamoko fâché, to vivre batamoko mabe. Bible zolo ba racheter les temps car les jours sont mauvais. Satana aza ozagi aibi katika na mikolo belete. Apocalypse 12 makomi zoloba. De akibabwaka ke akita na mabele na kanda sachant qu'il a peu de temps. Ngongeza soute. Donc muto ana kanda asalaka nini? Aha, sikoso Satana na kanda penza aosani. Donc ndenga azana décision ezake il faut à détruire sans pitié na niveau osakanate. Yango bomona makambo mabe na kati ya bana. Pourquoi? Parce que bana ba venir à lobby. Et Satana ebi ke sera bebisi mwana. En tout cas, à gagner terrain ko sakanate. Pourquoi? Parce que mwana naza venir à lobby. Mwana ana ako bebisa ya ko désorienter ye et yepe ako affecté do ezaneti contamination moko boye et alonga vraiment ako conquérir ba territoire ko sakanate ya ko sakanate. Donc awa na obeta c'était na baboti ba mambo ezala c'est triste un enfant il y a moins de 9 ans na bana na ndako na bana miki na ndako siko na otala eza pasi pe ma mukomsui nami abetela lisolo mwana na ye kande bakendaka bakokuta no tokutana na bapoto oyo akenda ko visiter une personne basala une connaissance sika mwana ya moninga wana ya mwana mwasi wana baza so ba nigérien soki ba bikoloni il y a 5 ans s'il vous plaît atala ba film ma ambasalité na 5 ans. Donc eza ba biloko oyo na ba internet nde bisika bana bazozwa ba maambo na ba internet bazozwa ba maambo oyo. Nana ndeko moko na Manchester mukomsu abetelinga lisolo mukomsu mwana na mobali ya uti classe aye azali na ba 5e ou 6e primaire aye Victor ayebisi no mama tielanga email na yo parce que eza na ba site mususu na ba bilo mususu bana pona kokota ngo ko accéder ngo il faut ko tia email parce que tellement mwana muka azali na email te. Moi des fois mes enfants viennent no mami na la beta game tia email non na lingite e ote ezaka game na boy. Ouais, na lingate. Moi nana epa mama tia email. Tellement maman pas aki busy, haluki ta yeba mais ya nini ote so aloba eloko nini ngo mama pas zoyeba te abeti email. Papa moi na koti aota la film ya dessin animé mais ya ma ambassadité. Bobi kombo wana. Voilà. Dessin animé mais ya ma ambassadité. Ezalaka. Oh, un moment esprit karanding ezalaka. Oh, mama ya boy. Oh nini? Abiso zuma makambo abi neno camarade na ye na classe
camarade na ye na classe moto apesaki ye site wana abeta mpo akota atalaka bafilme agangela biso mbala suka nda désactiver tout ça. En fait les parents bosololaka na bana tosololaka na bana omoni ntango opasaka ta na bana ozwaka bango neti bamaster ou encore la façon dont okoopéraka na bango ezopermettre bango bafungwama nde tolobaka na lingala okozala au moins na mwa contrôle to na connaissance ya bamakambo mwa ebele. Donc babanda kozala na liberté wana soki eloko akoya ayebisi yo ke non yaisa à l'école yaisa parce que des fois bakenda kokutana na bacamarade misusu ya mabe o balakisaka bango makambo ya salite o balakisaka bango makambo ya mabe. Donc il faut faire très attention. Siko imagine mwana na age babebiselo mwana déjà na age na babiloko bafilme wana ememaka bamvutema bafilme wana ememaka mambo ebele mabe mwana déjà bandi komisepelisa na age bandeko na ngai po mwana akoma nini lobi vraiment eza choc. Faites très attention parents en tout cas tous là na habitude de surveiller bana biso laisser aller laisser faire en tout cas kolinga mwana eza te kopesa ye accès na makambo nyonso. Les gens croient que ntango alingi mwana kolinga mwana elingi eloba mwana soki asengi 100,000 opesi ye 100,000 bombo opesi na ekopesi nde wana kolinga non kogate mosusu ebebisaka bana mwana eloko nyonso asengaka to alukaka azwaka mama pesa c'est pas bon. Il faut moi limite ezala moko pe olobi pe non oui c'est comme ça parce que mwana mokie omone azana maturité akomina na connaissance te ya bamakambo mosusu et quand tu le laisses opesi libertinage parce que liberté eza eloko mosusu libertinage eza eloko mosusu. Donc elle a droit à tout ou encore il a droit à kosala alingi mwana kobima alingi akozonga alingi non. Moi j'ai mon fils à 13 ans azatala molai nesi na bamalili boye nga bana na babima te obimo kende wapi des fois yaka ote na kepa na bakamarade nga te na hiver boye te na été c'est vrai ba prisonnier te moko akokende park akebeta bale na bakamarade nde na tikaka akei na PCR akozonga akei akozonga mais neti na balili boye okokende wapi non tu restes à la maison tala TV so tala TV to oza na téléphone oza pe na bandeko no na ndako bosakana na malili boye okende wapi donc l'enfant ne peut pas nyonso azate surtout soki aza na moins de 18 ans tant comme les gens matures ça va akomi mokolo akomi ayebi mabe na malamu akoyeba kosala part des choses mais baage ya bamike aza nanu enfant ou encore adolescent na ba 13 ans 14 ans je sais pas non faut faire très attention. Mokili oyo eza tellement ya kobeba makambo mabe eza tellement trop bana ebele bazokobeba. Pourquoi parent na lisu na mwana te parent na tante ana ta kayu ana ta ba mususu mais resurveiller mwana ana ngote ya kolandela mwana aza na ngote ba devoir a mwana koluka koyeba mwana salaka nini saka mwana ya classe c'est très important bisika bana ba okene kobebela ça c'est sérieux c'est très sérieux eza vraiment sérieux wana tolobeli na responsabilité ya baparent parce que po mwana koma na baniveau eza baboti to ana poto bino mokanti bamakambo soki ekei par exemple na école to social ayoki mais vous aurez des problèmes po bakotuna bino bakobisa bino me ntango ya tala ngo bozalaka pe ebandaki na ndenge nini. Donc mabe makasi mabe age ya moke mingi ata kutunaki mokolo c'est interdit eza propreté mpona bato oyo spirituellement parlant il y a trop de réalité na kata ya ba film oyo bon ce qu'on a vu à mwana moke vie à mwana oya kobeba donc il faut premièrement nan ba parents ba bandana kozwa responsabilité na bango parce qu'il y a trop de parents démissionnaires quand de na otoloba et apprendre peut-être to redil na o etali maramba molimo neti ka ya mwana oyo porte de Jésus a kofungwa mawana donc ba parents il faut nanu ba telema nanu ba meka ko tia ba garde fou ba coincé
mwana neti ana moins de 9 ans déjà na âge wana ana droit nanu ya telefone te nga nasombeli mwana na telefone ta ke école secondaire po abandoke classe ye moko akozonga ye moko donc faut azala même na téléphone au cas où il peut appeler ou encore vous pouvez l'appeler et na âge wana déjà na ana 3 téléphones te soit akoza na tablette ou akota la TV surveillez-les donc déjà il faut ba parents ba na otia ba garde fou ba veiller sur mwana et ninga zana il faut ba bondela pona ye faut ba bondela pona ye faut ba kata ba lien wana ba porte fungwami wana il faut ekangama donc aza vraiment na besoin ya losambo ils ont nécessité vraiment de délivrance parce que eza ba brèche moko déjà fungwami ya malamu te na vie ya mwana. Oui, pour te chiter, na opesa moi quelques conséquences. Ya kotala ba film ya batamitakala. Ya ba biloko yo ememaka milimo wana ya komisepelisa. Oto utu koloba. Ya ko se masturber, ndeto oto loba moto loba ngote pona YouTube. En tout cas là tu peux pas t'en passer. Soko tala ba film wana lokuta, tu peux pas t'en passer. Okokota na kati nango. Et le fait a commis sepelisa et memara mibali na basi ya butu. Le fait a commis sepelisa et memara ba impuissance sexuelle. Le fait a commis sepelisa et memara frigidité. Le fait a commis sepelisa au comme na moment moko tu vas détester soza mobali. Obano sepelation na basité. Pourquoi? Parce que zo soit plaisir wana. Et milimo wana nde mutu. Eza ko ya ko satisfaire de okomesana na bango. Scientifiquement parlant, science éprouva. Ils ont défonctionné, désactiver cerveau na yo. Donc, au moni ko déprogrammer, voilà, ko déprogrammer cerveau na yo. Au moni nde tozala boy toza batu, nzamba kela biso, hein? Instinct à moto. Lorsqu'une femme est devant un homme ou encore un homme est devant une femme, il y a des réactions. Ce que yo et kozala et comment déprogrammer? Ata mwasi ya liboso na obande te so a mobali obando zo plaisir na basité na oloba marambo en connaissance de cause na lobelaka sujet oyo na TikTok plus ou moins 3 mois passés et il y a des gens qui m'ont confirmé ils m'ont dit que maman mambozo lo beza solo et ana ndeko moko na otanga kombone te akomela à partir à Corée to sola na eti lelo na ba message na téléphone nanga il a eu ses problèmes mais nzamba sala e grâce ana cousin na ye moko mais nzamba sala grâce mais lelo mais abala pe mais ba obota te et aza conscient que eza moko ya ba conséquences ana cousin na ye moko ya lega una ba délivrance mais apparemment azo korane kotika te donc eza na ba conséquences néfastes ko sakana te pona mwana bana kaka te ndenge mwana peut-être amuke même pona mikolo eza ba biloko bokotala te même science mamukutu ya nzambe te mamunano ya nzambe te ya molimo te. Même science ils ont interdire yango ebebisaka ba film wana ebebisaka soko tchetembe kota na Google koma ba conséquences akotanga tala ba film ma ambasalité oto tangi kombwa omona ba biloko nazo yebisa yo wana nga na lobi yango ka en passant likolo ekobimisela yo wana okama donc tous les gens au batala ba film ils ont des très sérieux problèmes spirituellement kakate même physiquement. Et même à stérilité, pour votre information. Et même à problème est belé, et même à problème est belé, et où est résulté même dans la maladie moussous psychosomatrique. Ba film ya makamba salité. Et ça ma beboza nango idée. Nana mwana mona bondela pona ye, si le na ba message na ba voice na ye na WhatsApp na ngai. Tant dans le bil mambo na TikTok a komela ngai. Apisinga maman. Ça fait 14 ans. Na vandi na vie au moins na zolo ça fait 14 ans na âge 21 ans s'il vous plaît 21 ou 22 ans yé pas banda on ka pepo na ba même âge oyo ya mwana o azali moke makasi yé ezaki ndenge nini locataire na bango ayaki ko tia téléphone na charge bana mikira nde bazaka kirie ayaki ko kota na galerie akutani na ba film wana allez tanga moni ndenge wana azui pe en fait ya misala satana azui pe plaisir wana akoma chaque jour soit à côté na salle de bain il faut ça ba pratique wana abisinga maman
nzoto na mibale ekoma mokie ya kosakana te baconséquence eza na baconséquence ebele même ça okofionuka ekondisa oui ekondisa nzoto ene ekoma mokie ayebisi ngai ça fait 14 ans donc mokolo moko journée moko ekoleka te sanka asala yango abi soki keno o abimi na mwasi ayoka plaisir te nabondela mpo na ye me napambola nzambe parce que le Seigneur a fait grâce. Quand j'ai prié pour lui, 2 ou 3 semaines après, on a bossé na moni a komelinga puisque maman merci. Depuis que tu as prié pour moi, ça fait 3 semaines na osalango sauté. Et pourtant avant c'était journée moko ko lekate. En tout cas, il faut esprit honnête ndanga na oke salango. Bref les amis, c'est ça. Ya mokoto zaki na ngwa roloba pona lelo. Pour la émission Oyo. Et en finissant, tokotie la bino les sous moi extrait nango comment est-ce que boyoka comment est-ce que ndeko na biso aza ko expliquer pasteur maman azo kolela mwana na ye ya moins de 9 ans asalaka pa pratique Oyo. Bon, avant dernière question. Maman m'a dit moi moins de 9 ans dit mais un problème de masturbation. Moins de 9 ans, il y a un problème de masturbation. Il y a masturbation moins de 9 ans. Non, c'est un esprit. C'est pas l'enfant vraiment, c'est l'esprit qui est. Écoutez pas moi. C'est l'esprit. Bon, avant dernière question. Maman m'a dit moi moins de 9 ans dit mais un problème de masturbation. Moins de 9 ans, il y a un problème de masturbation. Il y a masturbation moins de 9 ans. Non, c'est un esprit. C'est pas l'enfant vraiment, c'est. Bandeko tokomi na biso na suka kande boyoki en tout cas ba parents to veye na bana et bo commenter bo aimer bo partager surtout et ko sala malamu mingi activer la cloche et pour na kozwa ba notification tant eza ko kota et tokomi na biso na suka ezalaki émission Luka Lobiko to pe Luka cherche ta délivrance avec la grande dame. Des bonnes choses, je vous aime. Merci, à plus. Zambe na buya, olatike mo.